Bonjour fidèles téléspectateurs, ravi de vous savoir très nombreux en train de suivre votre émission Elubu Yabikolo avec le boss Jean Thibaut Tubobois. Lelo Eco RDC est proposé bino émission ya Elubu Yabikolo. Lelo to décidé que yamba pona bino artiste comédien DiCaprio ou ACP Sarabino bele mais lelo toye pena mingi pona Elubu Yabikolo donc artiste Nabino DiCaprio arolambela biso Elubu ya ekolo na bango. Donc ensemble ngana bino to redécouvrir nini oyo artiste Nabino DiCaprio arolambela biso Saint-Laurent ekolo na bango. Alors Eco RDC ezali na ba émission ebele Tolobela Rabino ba émission belé si on parlait de toi Elubu ya star découverte banquette mais lelo to memi bino mingi nde Elubu ya bikolo eza émission oyo artiste na biso artiste na bino balambela biso biloko oyo elamba makana ba ekolo na bango. Donc lelo DiCaprio akolambela biso Elubu ya ekolo na bango donc boko découvrir ekolo ya artiste na bino DiCaprio pe eloko nini akolambela biso lelo na kati Elubu ya bikolo bolanda ensemble ngana bino to découvrir mais nazo signaler que to bengaki artiste Aïbisa Ebiso qui a na retraite mais cela ne nous empêche pas ya kolanda place Azali yango to décider qui vraiment to landa une église ici Kazali pour que tout ça la vraiment émission ngana bino vraiment bolanda ndengeni tozo artiste na bino DiCaprio na kati église donc voilà nazo kota déjà na église ici Kazali verdict 24 mise au point et denga na kota déjà kuna pour tozo déjà artiste na bino voilà. Voilà, on a toujours kota na église ici artiste na biso DiCaprio Azali. Donc voilà, on peut quand même frapper hein, parce que ils ont quand même ndako nzambe. Togo kota. Voilà, artiste na biso et autre côté en pleine méditation donc oui papa bonjour te surprendre hein? Bonjour il me semble un peu un dérangement donc n'a vu que te surprendre mais tu regardes quand même que quand on matin dingue aussi ce qu'on a en église moi to raté quand même émission na biso te en moto décider qui to yambayo et ça l'ondeni comme on a biso dingue te surprendre vraiment en église en pleine méditation émission na bino Elubu ya bikolo et vraiment kota là ouais donc plaisir à trop vraiment bino ko toucher na bino na ngolobela ngomingi te po bono na boss na bino yo mpe salaka ma notre boss papa Thibaut Tubobois merci vraiment pour la initiative à vous le plaisir à trop éviter de bino aussi pendant la carabouille donc vendre va ici ma cam mais on est dans les bons merci beaucoup merci Nabino artiste nabi que to couture vraiment l'église to éviter ceux qui me place à revendre mon kié ko zala poto sur la ta moi 2-3 minutes moi en attendant to ebisa eloni to yo sala vraiment eloni vraiment memi biso to yati na église ah namoni ba kiti za ouais to ko vendre na sota ouais ok d'accord. Le temps artiste Nabiso DiCaprio Kitty. Là je remercie directement ma consoeur de luxe hein, Fanny la Cataléa. Pourquoi pas toi verdict 24 mise au point. Et merci maintenant sur volant d'Abiso Nathan Oyo. Merci à toi Nora Kalonji, Bob Molema et pourquoi pas à mon boss Jean Thibaut Tubobois que je salue. Voilà la Kitty en Oyo, to fan déjà. Merci pour la place. Artiste bonne santé. Oui, nous tout na santé te po. Nous tout nous banjili ba sepelité. Po banjili ko ta santé balinga to na te balinga pe ko lo bangote mais qui mezali. Qui mezali sengezali. Loko to na pema eloko leki mutu eza ko pema ndeto mona ni boye. Na moni yo pe ye donc moni to zoloba. C'est ça le plus important. Merci. Santé de tout n'était pas barangé le sepelaté. Nangina tuna depuis Eco RDC bandi ko visiter yo, je crois ba émission na biso belo leki déjà. Tout le monde qui na télé-réalité, tout le monde na émission na biso ya si on parlait de toi.
depuis bando ça déjà ba émission on bani ko passer na Eco RDC et le nini ya malam aussi bénéficier topé et même le nini ba émission surtout au passé déjà na kati ya Eco RDC. Je crois RDC allé Eco RDC sa famille mon aîné. Mais pour retrouver maintenant que donc Eco RDC ils en a ba maman, ils en a ba papa, ils en a ba fan, ils en a ba toyo mission na bango et landaka et puis ils en a ba congolais ou ils bazan étrangers partout dans le monde où ils bazon rappeler information et puis balanda rappeler Eco RDC de près de loin. Donc vraiment on a joué ya ibelé. On a joué vraiment ya ibelé. La relation monsieur Chakala to bunga ba coordonner ba monsieur ba luka nga et puis là ba né ndeti mo comme ça ko meninga la fima ko meninga bi depuis nazalaki mo muketi na okolando linga na ndota la yo akome na tamu na ina besoin pena okutana na solana na téléphone mais na tsala ko zo coordonner na ode mais na grâce à Eco RDC na monio lisus après des années donc vraiment na monio ça linga bien donc Eco RDC ils ont senga ba relation belé ça les makamo vraiment ya malam. Et puis permettre biso tout ça la témoignage à Yesu na musala nzambe esalinga vraiment surtout mingi ya malamu ezali bato ba ibenga etaki théâtre ba ko découvrir qu'il y a par théâtre azape muto na sala nzambe donc vraiment ba maman bele ba sepela ba papa bele ba sepela ki donc Eco RDC vraiment ils ont un top il faut ils avec un top kaka. OK, merci. Moi c'est OK. DiCaprio marié, père de combien d'enfants? Non, DiCaprio est marié mais je crois que mon équipe sont à mon équipe prince donc petit prince ça mon akamo kona zanae ya mobali d'autres salaka nae maintenant on a balité ante on a vu que tant que ça ne se si la neuve bandon normal. OK, puis biso tozana poto tozozela so ki obengisi biso toroya to kota maman na ba préférence na yo DiCaprio alinga mingi ba couleur nini na bilamba ba marque nini style na yo vraiment oyo lingaka et puis ba couleur o préféra plus. Oui, na linga kolata costume le quoi liwa donc vraiment na linga o benga ka classe ndenge ba Brazzaville balataka on est mode congolais mode Brazzaville c'est différent Brazzaville chemise cravate costume bien chaussé donc vraiment ça look on a linga ami na lata mingi donc so yo kutinga kutanga ka pantalon ici chemise donc ça vraiment look nanga on a linga ami kolata vraiment yango na look nanga linga kolata puis na ba couleur na linga ka alinga mingi noir blanc na linga mingi et puis bleu na linga pe bleu mingi mais bleu français na linga ngo pona yebi ba signification ba couleur parce que batneso bala takayila ba couleur na yebi signification couleur c'est signifie alors ba couleur na yo la taka ndeti bleu na yo la tu ezana kati avec un bleu autorité de bleu na linga ka dans la linga bleu autorité pour yango nde yeso pesa iso tsetela biso dans la linga bleu ya kati na ngomone même atana kati ngomona ke mo ba blanc ezali donc la bleu na za bleu autorité na la linga bleu autorité mingi et puis pembe za ka sainteté na linga rapé pembe mingi vraiment ce que fona tuna biloko nini olingaka mingi kolia kote ya kolia ozana ya repas moko oyo ozaka so balambi vraiment wana ata oliaki wapi il faut bakisa eloko pene olingaka mingi kolia epuis so olambi surtout so mo olambi yango oyoka vraiment que non oyo pene eloko nanga na se retrouve na monde nanga bon eloko nalingaka mingi kolia nasepelaka na ndunda makasi koleka mais sikoyo eloko nalingaka kolia mingi oyo nga mo nalambaka bien eza dongo parce que j'ai le monde ali yango na tongo donc namona yango vite fait et puis namona nga mo suna lambi ngo mara kitoko elingaka bien donc vraiment nalingaka mingi yango wana mais légumes nde wana naza fin mpo na ngai nakoyeba ekolo ya DiCaprio artiste na biso aza ekolo nini et puis repas nini oyo bango na ekolo na bango baliaka mingi biso repas na biso toliaka babenga yango ponda musaka nakoli na ponda musaka ezali wana ekolo nini wana bamongo donc soki iso na iso
donc bamongo balinga kolia mingi ponda musaka et ponda musaka na biso tolambaka yango mbala masangu manioko pondu epi mbila nde tolambela yango bongo mais ezaka mungwa te tolamba yango sikoyo na mungwa te donc mungu eloko bénéficie mungu ezaka bambalo eza na kati epesi mwa sucre na biloko epesa mwa sucre na biloko donc vraiment yango wana na biloko oyo ya mboka na biso vraiment sikoyo so lelo biso toproposé yo kandi ovandi boye nayebi te loko oza na église soki opermettre tozonga na ndako comment osala biso elubu ya ekolo na bino ozala possible ou pas? Ouais, ezala possible ezala mabete comme ça bato bamona mpe biloko ekolo na biso parce que mpona mosaka eza fe nayebi ke ero déjà bamongo déjà babandi déjà donc kosimba déjà papier donc kosimba déjà papier mpo nakota mpe na yango nandimi mpena nalamba oka mpona nasepelisa bamongo nyonso baza partout na monde quoi. Ok, merci. C'est pas vraiment on est censé qu'on faire partir. Mais biso na rubrique na biso elubu ya bikolo, to pesa ka invité mbongo. Biso moko to pesa ka mbongo. Na invité soko yebi déjà to pesa ka mbongo wana ya ngonde yo olamba. Eloko oyo lobi ndenge bobine ko na no bolera pondu batie bambala mambebele bele wana. Mais biso ne to remettre ka mbongo et pas invité. Alors na remettre mbongo ya elubu ya bikolo. Yo moko oye banengi no lambela biso yango boye bosala mabe hein boye bosala mabe te po mokomisi pa bokuta na invité mo invité ici no biso ne kuna biso toliaka 4 plats 4 repas de fois na journée moko la 4 donc opese mo pa bilo 4 repas ah ngaye tura na so boye so na tura na lo 4 repas mais bon on est à $30 ils à $30 je crois que kokana ba pondu ba bilo onyo surtout hein ah oui avec na temps tous anango to koka déjà koka nango eloko ezaka mingi ebele ezali pondu mbila donc mbala ndeti boye surtout nde toye na moi boye donc nandimi te na ndako okende kolia daso mpe nolia o nandimi te kolia parce que donc aleki aza kilo moko ya kosakana te mais là olamba ngo yo moko ya mutu moko ta koyedo po biso moto na posa vraiment tomona yo mono obanda ne bandeli tina suka mutu ayedo te oza sûr vraiment que olamba ngo penza bien to m'équiper to féliciter oh. Ouais d'avance que to ngai na kana no ngamo na ndako et puis naliaka biloko ya restaurant moi muke na pasi donc sina liblo ya restaurant bana na église boye donc ba famille baza ba lambaka biloko ya restaurant libanda on alia mais sina na ndako ngamo na lambaka donc na yibi pe na mambo kolamba et bolia bo sepela bon na place ya koloba mais faut que to bomona ngo sur place ni na kolamba et puis ngali ngape mta yedenga te ngape na mambo kolamba na ngamta yedenga te to na lamba kotali et puis au sepela. Ok, merci. Là, tout s'apprêter à l'emporter qui est Wendy. Et puis, bon, ça va détailler surtout. Donc, quand on est qui est l'oublié à Bicolo, les émissions Oyo, et permettre qu'un artiste, Balambe la Bisso, Bilo, Konyon, so Lamba Marana, et Kolo et Amoutina. Donc, ils ont de prendre ce qui mutaza, Mungala, Olambe la Bisso, Nengi Bangala, Baliaka, ce qui a Moulouba, Olamba, Nandenge Balouba, alors Lolo, Toyambi pour Nabino DiCaprio, artiste Nabino comédien, c'est Pessarabino. Donc, là, tout ça, on s'apprêter pour nos qui marché. À son Bablo, on se tourne à Pondu, Bablo, on se tourne Balambara, Nekolo Nabango. Alors, moi, je vous retrouve tout juste après.
kasi oyo nanga kote mpo na te ya moto na moto esuka nanga molai Somba kambara oyo eko sala mbilo lo kwa biso kata Bonde ara ani ko onyo ko matasa chalo ni sukuli ko si afa bana bas ko baksa o be te o bino bosa Voilà, toujours continuer toujours l'émission na bino Lubu ya Bikolo quand on a bino donc tout chose à la Wendy tout son bibilo on surtout ensemble na artiste na bino DiCaprio siko tozana ndako panae sika Orlando la biso pondu ya musaka ya bamongo donc pondu ya musaka ba mongo on ne repas oyo artiste na bino DiCaprio Orlando la biso na compte ya Lubu ya Bikolo donc tozana déjà andi bo mona misala mike ndenga do sala déjà nous préparer biso déjà na olamba pondu ya musaka ya bamongo il faut que nous présenter biso ba blanc so chosomba o sala ba nini ça mandenge de kamenge faut ekoma pondu ya musaka bon pondu musaka les anango bloqué ça rapidement compliqué mais mbila faut se mbila bien mbila we peneza na musuni na kati monsieur na kasuko fini bo mona yemo mona bimisi mafuta donc pour yeba pena mbila malamu so fini ka mona bimisi mafuta et puis tozana pondu pondu e ba tutango penza ya ko tutango ile maloka to lambaka ni te fumo makasa fumo makasa za mwa minene tozana soka na mbala la biso na mbala margué mbala ya sucre mbala les armes belé oui c'est autre mbala sucre bon pourquoi tu as na saison ya nini ti non masango bimiti en réalité normalement tu chaka mbala sucre tu chema nyoko et puis tu chena masango on masango ni peneza la nini ngo na nzete wana odi to kata ngo penela kola masango mubesu wana okay na nzete wana to kata ngo penela ba pla wana zo kata ngo le chango malheureusement tukutani na ngote saison pe ngona no bimiti masango ngona no bimiti to ngona ni ka na mbala donc to chaka mbala c'est la rapondu mbala na mbala et puis na mbila mais na mon piste balamba ngonde nini samba épice pendant musaka ba ngona piste siko zali neti batumsuzo balingaka akoka kolelo ko sa pilipili te loko chaka ka mwa pilipili mubesu ko cha pilipili mubesu mwa mibale na kati ngero balambe na ngwa ba ndenge za yozana mungu ate ba sa mungu siko batu bolya ngondeni mungu ate épice je te mets ça na bongo donc ne na ro ba déjà ba mongo ba yebike toramba ngo bon ba ko lia ate mungu wana ko mina Kishasa wana to ko misiko ba manga hapo to buta mina Kishasa ne to torambi buya po jisu mungu uche mais en réalité pendant musaka ba cha mungu ate ba lia ngo asek bo musa mungu ndio ngona zola mapena ndio ya biso penda ya mboka abona la Kishasa hapo Kishasa ko sara ya nini donc il faut laisser pour nous lamba au bas d'une étape ni pour soutenir ni ndenge naza boye donc normalement pour nous gagner temps na osangisa mbila ambala esika moko na nzungu moko pona to gagner étape taille vous allez peut-on attendre minute mais normalement bato qui sera mbila part pondu pe apa ni nya pas bato saka na autoxi mbala na mbila mutala moko lokola pona che mo bloko chaka na lituka siko biso to kanango ya mboka eza basalango pena lokola ba posho ya mabaya batunga ngo neto chaka ba chembila ba jini na lokwa mutalaka ba che likolo ba fini mbila ndikolo ba jusqu'au mbala ba che donc les autres comme séparés ya séparé neto kango sika mo me ba séparé siko donc nde mutalaka wana uchangwa la preto jusqu'au
mbala na biso to tie likolo donc et to kana nzungu moko mais ils sont séparés mais si le roi yo za na banzete wana te bosela na mboka donc on sépare en deux to sera surtout au même moment tenga on tcha sachet na tcha mbila be na zasko ka sachet na tcha sko likolo ali na tisco mbala likolo mais le long apparemment na nini tablier na ezate hein et za ndako to ndene bon na tcha on ndako meza musika donc na place de na temps il y a le camoté et vous avez un montant embellé. On lui a préféré dans la mort. Ah, je l'en avais mis. D'accord, dans ce cas, on a fait ce tablier. On peut se bilamba na hôtel, hein. Vraiment, surtout que Mbila est acheté à bilamba facilement. Le loup n'a pas long ingai. On a tablier na yo et sur la pour ça na bien. Voilà, tablier na yo. Le ben la chapeau. Complet. Et quoi ici? On décide de prendre la forme. Parce qu'on peut calculer. Ah ok, chance. Ça c'est ça, oui. Calculer mon tour. Si nous t'es besoin de mettre mes quêtes aux enfants, voilà, t'as ah chance. Ok non. Ok non. Oh, n'a pas mon tour mon nez. Qu'est-ce que vous connaissez? Ah au moins que vous avez mon tour mon nez. Ok. Voilà. Pour wana tozela mbile matala moto bien séparé na mbala ndenge lobi wana comme ça toi tu kilo moins espace hein au tchacha na bilo wana moto comme ça tozonga lisosima. OK. OK, merci. Mabonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiko basalaka mpe émission ya musique emisalo sambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala mama bayaya baleki site nini ya internet botala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site nalingaka mingi oyo ngana Eco Conception ya boss Jean Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Hein? Ah ok, ça change boye. C'est bon, balé bela kana vapeur. Na vapeur kawana ya. Ok. Ça va saliter quoi? Comment on va longa pour sauter ka boye? Oui, pour sauter. Dans la pondo pe voilà pour. Nakata pondo. Ah, côté pour longoler pour sommet. Pour soit bien pour longoler, il faut abéler là. Pour soit beli, on a facilité pour longoler bien. Il y a beaucoup de monde déjà au carbone. Et coacher na pondo. D'accord. C'est quoi on va attendre en moto? Oui, et quoi tu as pendant combien de temps pour y aller là? Là, il faut au moins 40 minutes ou 30 minutes, 30 à 40 minutes. Donc, et en fait, tu as part après Pondou, oui aussi. Après Pondou, donc quand on a quitté Mbila, on a tout Mbila na Matisco. Donc si Pondou ils ont tout carré en haut, ils ont tout Mbila, titi. Mbila comme Saka na. Sans les tungulu, ndembité, le côté carboy. Donc, il y a un des repas, il y a pas mon. Il y a un des bisous pendant ici. Ok. Parce que ça la seule homme soupe mais tu fufu bien l'eau sur l'autre. Oh, pour la nine, oh aliki, il n'y a pas de fufu aliki. Donc mon délai coûte soit ça n'aille pas rouler, il est au sur rouler.
D'accord, on va se écouter à moto, tu es là pendant 40 minutes. Oui, 40 minutes, tu quittes ici. Après, tu zimbila, tu balo tout en bila, tu jusqu'au pondo, tu matis ici na moto. Donc dès que pondo azobela na tu te mbila, tu zo comme c'est Moussaka. Détends ton gozoal. Tu quittes ici à Oumirate. Mais na evi Moussaka ba to ki sa ngo pe à part, non? Ceux qui déjà battuti battuti à part oh vous toxate au 500 ndengo tutwana kwa kimba na pondo on a le point tozana kishasa na mboka batuksaka bongo na mboka ndenge na sali mbila ngane na balusa Musaka na balusa na maya moto na ponduka ndenge beli to kitsa ponduka ndenge to kitisi to kitsa pondu to jika Musaka to chito balobli to bandoli ya kabo. OK na yabiso na kishasa lokola siko amba benga ngo po ilo ne logo na kombo ngo non comment on ka ponda Musaka mais il paraît la biba même ba sur ba boti mingi ba lande la mambo na ba banga maman soki olingi na ba Kongo le gars na ba wangila siko na ba mongo ndeza ka woto donc babilo ba bob molema ba bob molema bilo na bino yango yo ponda Musaka fanya umekatela katalea kutukoya na wote po aweze bino José Mabira donc papa Jean Chibochibwabwa pe moi mekeza te po zande ya ba mongo donc Bob Molema bilia na yango ya bilia te bilo na bino donc tu vas pendant 40 minutes le temps que tokara ce que toki va quitter ici ba chepondo na moto ba tuti mbila après tout mbila on sait le mélange biso to zelara ka résultat au pesa biso et puis to mekango verdict 24 mise au point to zela to meka ponda Musaka oyo ba mongo ba liaka dans repas vraiment ba mongo donc Eco RDC est proposé bino émission na bino Elubu ya Elubu ya bikolo voilà Elubu ya bikolo donc les autres amis mingi kota bangala kota ba Bob Molema toza mingi côté ya ba Patrick Tango toza mingi côté donc maman vraiment ba se retrouver donc pondu ya Musaka yango ba be kota na piste ils juste pondu mbala ceux qui masangu ya mubesu eza si je me trompe pas masangu mubesu et puis mbala donc na manioko pe lisusu na ba mingi te na basi o ba botaka donc ce ko liango et ça là on peut bien donc surtout c'est là pendant 40 minutes et bella entre temps artiste à ce qui peut venir dans un poste qui est zikawa à aux zéro. Là, toujours continuer toujours l'inviter Nabiso artiste Nabino DiCaprio le lot na kontka Elubu ya bikolo donc azolambela biso ponda Musaka ou azochambala azochambila donc kande na lobaki nde pe bomona ki en image donc toujours continuer artiste pondu na biso tombila o chaki na moto ikom na niveau nini on tout tara na bino pour 40 minutes après donc 40 minutes après ça skolo mbala na biso et beli na mbila tu crois imozona tande mbili zuko tout le monde mbili zuko oyo babilo ya ba Sarah la perle l'une ma copine de l'Afrique du Sud Sarah la perle omoni bilo la bino boliaka babi ponda Musaka babi mingi nde ya bamongo donc bangala va se retrouver ponda Musaka ekoti mbala ekoti mbila ekoti donc balamba ngo sans ba épices donc sans litungulu sans eloko mo cube nini kubo sana na yo babi meding bangala nyoso c'est beau OK donc on kembila pe panzani yango mo seke boye beli beli penda to ya bela OK siko après sani après oyo to matsamba moko babi fani la katale ya koya te po eza ya bamongo eza ya bangala
Ah, nde ya ba Bob Molema, ba Biblia, ba Miss Mon. Hein? Verdict 24 mise au point. Yo au coma. Est-ce que yo au coma? Verdict yo au coma te ayoka. Ah yo au coma te. Yoka alunga mutandu soki mukongo yo koma mungala kwangu. Vraiment. Mon vieux Patrick Tango, de gros bisous à toi. Mon patron, hein, Jean Chibochi Bobois, le patron des RDCA et co-RDC chaîne Nabino. Tant de émissions boy. Tout le monde a un DiCaprio na scène. Tout le monde a un DiCaprio comédien. Mais le DiCaprio, alors là, la biso et l'ubu ya école na ba. Donc Pondo ya Musaka, hein? Pondo Musaka ya bangala ya bamongo. Donc le lot pena tokene en Équateur. Hein? Donc le lot en Équateur. Le lot pena en Équateur. Pondo Musaka ya bangala ya ba Miss Mongo. Donc un grand merci à toi. Agroprod, pourquoi pas à toi, Reddy Image, et sans oublier Doel Boloko. Et un grand merci à toi, Marc Magou, hein, un Ivoirien qui se respecte. Hein, de gros bisous à toi. Des gros bisous à toi, le grand A, le docteur Anatole, pourquoi pas ma grande soeur chérie Noura Pelinda. Donc, tout ça, toujours continuer, car le système, car pour nous, il y a Moussaka, Bangala, pourquoi pas toi, Providence Dokuli. Hein, le coordonnateur de JNP, hein, sans oublier Larry Bekombe, hein, Bekombe Larry. Les autres, il y a Pondo Moussaka, il y a Bangala, Pondo Moussaka, il y a Bamongo. Sans oublier Monsieur Méthode Moulenda, le sénateur, mon vieux, des gros bisous à toi. Et voilà, les autres, il y a Penza, Pondo Moussaka, il y a Bangala, Pondo Moussaka, il y a Bangala. Des gros bisous à toute la famille Magou depuis la Côte d'Ivoire, voilà. Des gros bisous à vous, la famille Magou. Et ma jumelle Domi depuis Brazzaville. Josué Nzunga, Josué. Hein, Nzunga Josué, le pape de Lingwala. Donc Aïcha Love, le love Sotolia, Pondo, ya Moussaka, artiste Nabino. Zolamba. Donc voilà la moni verdict. Sunganga kuna la moni mbila wa obimisa. Artiste expliqué biso étape par étape quoi. Artiste wana moni ozobimisa mbila. Oui, na ko sukula ngoli sismarge. Achagi mai na tukisi yango. Na boki mai wana pe tukaki nango, achira ngo susu mai ya mai susu ko na sukula ngo za la propre. Kono sala ngo za la propre. Les oiseaux mis à la maille. Ochepe mungwate, le côté piste. Et le côté. Donc, elle a maman à quand on est à on est allé aux habitudes à la ils ont la maman. Un grand merci à l'équipe, la grande équipe des co-RDC. Là, je vois Bob Molema, mon confrère de luxe. Balobi Noko. Hein? Noko. Bob Molema. Pourquoi pas à toi, la Kata, Katalé à Fanny. Et sans oublier Nora Kalonji, c'est ça, Nora Kalonji. Pourquoi pas à toi, Verdict 24, mise au point. Hein, Babi, le caméraman intelligent, Babi, l'image à boyer. Bazi, Wapisaki, pas, il y a 24 mise au point. Donc, Pondo ya Moussaka et Lubu ya Bikolo Lelo. Tozana mingi Équateur quoi. Mingi tozana mingi kota ba mango kota bangala to koliaka Pondo ya Moussaka. Pondo ya Moussaka DiCaprio lola bongiso na Pondo ya Moussaka. Artiste na moni okombo kabola mususu chena sani mususu chena liboka. Nikana ko éclaircir biso na nkoto. Oui, parce que nzungu na zola mbira ka oyo. On pesa nzungu munene ko biloko eza tellement ébélé. Donc on a essayé de mbisi c'est loko te ka yango mo des années. Tone loko ya ko bakisa te ya ko chate biloko ngoni so tozola mbela ezaka o tozola mbela oyo ne yango za biloko nango awa kuluka na yo mungusi te donc na olia biloko ya Afrika ozolia mbala na bulu ya mungusu bulu ya nzombo olia mbala na bulu ya bongo Kwa bomoni mbila koto artiste au bana kala mingi ko tunda mbila ngo entre temps Pondo mtezo matato ndeni to zo msaso mbala na moto te mbala sebelaki
Mali sebele qui tous ça pondo. Voilà, on a pondo lingue mata la moto donc et bela on le temps que tout dara là. 24 mises au point zelanga pondo wana. Ezomona keza na ngwe le côté dara pondo pamba épice moko te côté kuna. Donc pondo kaka ya pamba. Ponduka ya pamba donc voilà. Bogos Anderson, Julien Kotalatala, mon confrère, de gros bisous à toi. De l'autre, il y a Ponda Mosaka ya Bangala, Baliara Kaka, on ne sait jamais donc. Sans oublier Christian Mokelo, mon vieux depuis l'Angleterre. Christian Mokelo. Ma copine chérie, Merveille Chomba, sans oublier la perle Sarah Elung, moi c'est mon disant Lelo, Ponda Mosaka Bangala, verdict 24. Artiste n'a pas l'ambak, artiste est-ce que pendant Zaka Maïté et l'autre côté. Non, on a déjà Maï. Mais Maï a l'habilité parce que Mosaka on les a Maï. Ok. Vous voulez que ça Maï Chamai mona qualité muguzaki tango ko chamusaka mai te opesa ngo pour musaka mto pesa nasi. OK. C'est ça. Là il cause combien de temps pour que et comme après pour nous ça on dit à un moment qu'on nous a on a encore 15 minutes. OK. On attend toujours tout en bila na biso. Bila. Tout ça. Donc, tu as 2 étapes. Quand tu as mis là, et puis là, 500. Ok, d'accord. D'accord, tu peux le temps que au salaire en bas, tout a rappelé là. Verdict 24, je l'ai en bas, on est basé au Kata, on t'a pas dit au paiement. Voilà, tu vas merci dans le boss, Jean Thibaut Chiboua. Ma vie Jean Thibaut Chiboua. Nous étions en Bila. Basé au Kata et Zobota. Je vous aime. Babonda eleli sango malamu na mato ya bato ebesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Sinde mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botala émission mokili ekomi kotala On a Musaka Mambia. On a Musaka Betimula. La terre, nous avons ça Betimula. On a Musaka Betimula. Ina Sabura. Urambaka. Mama bonheur zalaka kawana po Eco RDC yango nde maka c'est la classe et la différence amama yaka kotala émission na bino yango oyo elobo ya basta amama yaka kotala émission na bino yango oyo na ndenge ya télé-réalité Eco RDC.
continuer quand l'émission na biso et Lubu ya bikolo. Donc quand vous remarquez que Mboula hein, ils ont vraiment les onoka. Mais cela ne peut pas nous empêcher à évoluer l'émission na biso. Artiste yeyo DiCaprio tout a déjà kuna na moni mbile comme déjà prêt. Mbila déjà mon sac on essaie si forme ma foot a déjà et si est bimi donc kalaté pondu na biso ya mon sac comme après artiste na biso DiCaprio na moni mon sac bimi déjà ma foot donc il koloba que kalami était tokolia pondu ya musaka siko totika na étape boni pour que pondu na biso et comme penza prêt pour batu balia yango totika na étape moko. Donc l'étape moko tika les qui musaka kandenge za boye ezomata na moto to kitsa pondu donc musaka peut faire toka lisusu et mata na moto donc ne pondu na ekiti amata lisusu donc musaka kaka amata na moto amata na moto aji azone ka moto muke mingite azine moto muke ale sko to sangisi to juna mbala to che ale to vandisi ka 5 minutes ya pampa na moto donc bango misato babalana pondu abalana na musaka abalana na nani na mbala na pondu de 5 minutes quand tu peux te lire. Donc si je comprends bien, Torozong Samosaka la moto pendant quelques minutes et 5 minutes Mosaka pendant 5 minutes et puis pondu Rokita ensuite Rokita Mosaka au sangisi na pondu et puis au Zimbala au bakisi suna kati pendant 5 minutes na moto et après pondu belinango. Après belinango. Donc on a comme pondu à Mosaka. Ya onde comme ce qu'on pondu Mosaka. Donc Mosaka nde yango. Oni Mosaka yango o to bengango mabenge. Ils au point zelanga pour Mosaka on ngezo bimisa déjà mafuta. Hein babi oh babilo ya basara la perle lungi mwana mongwa solo hein ba parti tango mon vieux depuis Allemagne mon vieux depuis Bundes donc babi makambu hein babi boss Yves Mavambu babi bilo yango donc Miss Mon toujours et toujours continuer na Lubu ya bikolo le memi biso et pas artiste DiCaprio artiste et comédien na biso CP ça na ba film a CP ça na bebele le tozu epena na mode ya Lubu. Hein, donc Lubu hein, donc émission na bino oyo et le berno et Lubu ya bikolo donc lelo pena to kemingi mingi kota Équateur to kemingi mingi kota Bangala côté ya bamongo kuna na moni pondu ezotoka na bita artiste pondu kuna comme na position ni pona mon déjà ma ese kauki kuna abeli na ye ngwana to tala tseka na maya muke pondu ese beli nango et donc wana ba okita pondu hein 24 mises au point pondu ezokita kalaté ba matape Mosaka na moto tozelango lisusu pendant 5 minutes et après nde ba kosangisa ngona surtout po ebala na esika moko pepe sa biso résultat ya pondu ya Mosaka o ba mongo baliaka o bangala ba sepelaka nango donc eze Lubu ya bangala ya ba mongo donc mon boss Jean Chibo Chibobo babi lelo pondu Mosaka avec DiCaprio l'artiste DiCaprio tolia pondu Mosaka na émission na bino et Lubu ya bikolo lelo to même no pendant Mosaka donc tozela Mosaka na toka pendant combien de temps artiste 5 minutes kaka. OK pendant 5 minutes le temps que Mosaka bela ratozong ali sous poto za sous position mosusu na biso rapide na mula nazo tungisa biso a tozo bichira déjà mbala na kati bichira déjà mbala na kati po pondo sa beli na ye do michambala na kati donc déjà ou déjà donc on va kochaka mbala na pondu et puis ça biso pondu à Mosaka oyo mbala ndeto benga mabenge obenga woni mabenge donc anga ko ko apprendre si ba kongo mbala ba bimbala mabenge donc il faut retourner à Bangala ba bimbala mabenge avant olamba kalambaka ba molema mama ngoyo donc voilà on est zone sous na moto te je crois donc ndeto cheboué le tozilaka Mosaka toka tozong se shooter donc déjà le kola pour nous la biso azala moto uti na moto on tozongisa monte tozilaka Mosaka zo
mosaka zwa na ye moto kaka bongo mbala moko tochai awa. Donc mbala mabenge c'est ça? Mabenge, oui. Mbala mabenge esangani na pondu donc eloko etikali kaka mosaka. Eloko etika mosaka po tobakisa yango esala mpena nde mpondo ya mosaka. Sikoyo bapondo ya mosaka na mabenge. Pondo ya mosaka na mabenge. Donc awa il faut ozaka mongo po pondo sango donc na leli. Donc pondo ya mosaka na mabenge. Voilà, pendant mon sac à ma bengue, donc tout rosé là, bella. Entre temps, mon sac a fait comme les autres cas. Juste après que mon sac est toca pendant 5 minutes et puis on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Voilà, donc comme l'étape psycho ya rocha mon sac à la carte ya pendant mon ya nini ya pendant mon sac à nini olobi ya ma bengue voilà. Bazocha siko wa baocha mosaka na kata pondu donc je crois que étape asuka étape asuka oyo ya rosensa mosaka na pondu mabenge donc voilà kala mingi te tozolia pondu na biso pona moi déjà mosaka komi étape asuka oyo ba rosensa artiste expliquer biso siko ndengo sala bongo et cause sous combien de temps est-ce qu'il faut que baksa so eloko moko sous po et décorer ou bien awa eloko ya kotia eza te do awa babakisaka eloko te do biloko nde yango oyo nde biloko oyo moni oyo nde elubu nde yango donc elubu ya bikolo ya bamongo nde yango asi omozomona azochange na elongi andazwi elongi biloko nde pene yango vitamine ezala mwasi auti obota soki alingi avimba na minute alamika elubu oyo esili. Donc comprenez, nous sommes là sous la pluie. Todo travailler na Seambula. Donc mosaka pezo bela ka na Seambula to kolia ngope ka na Seambula. Donc artiste siko orocha nyoso to pour no moni zepe belé hein. Mosaka ezakutu nde belé te meza kitoko. Donc mbila ezambila kitoko. Yango wana pona batela pe susu mondambo. Nyana zocha ndambo. Oto batela ndambo. Otobumba pombi les apenza kitoko. Pourquoi bela penza moi combien de temps? Oui, ndé tout ça 5 minutes kaka. Le biloko ni sizako bela 5 minutes kaka. Po isangana, biloko misato isangana loko za misato. Po isangana biloko misato. Le photo tikela ngo ita ya 5 minutes kaka ya pamba pour permettre de sortir pardon. Voilà, wana ba uchocha mosaka donc on a né tozo pola donc mosala donc on est obligé de le faire. Bien que mbou les obeta mais ozo zelara pondo ngwa ya mosaka ya mobenge ce qui n'est bolo ya mabenge voilà maman excusez pondo mabenge donc to rozela kaka et bela poto meka on show donc voilà 24 mises au point zola nga pondo ane bazo balola ngo na bike ba mongo bazaya ko sepela papa moni pena et lubu na bango pena donc lubu bikolo lelo et memaki biso pena côté vena ya moi banoko quoi. Donc côté pena ya bangala côté pena ya bamongo hein na pondu ya mabenge hein donc tout le monde a pondu mosaka basangisi pondu mbala et sucre et puis mosaka donc voilà bazola donc artiste no DiCaprio mtazola mbela bino pondu ya mosaka donc artiste na omona mais on dirait mafuta ngo ezo limona kata pondu to ndenge non ma pondu ezebele pondu ezebele yango wana omoni tozocha po ekota po yango nde ntango babengi mosaka do il faut mosaka nde yokana il faut vraiment nde mosaka mais namona bato mosusu bazaso ase mosaka boye azusu mai atie lisusu ezobima kaka ezobima kaka mais oyo ebimi mpena kaka mafuta kaka oyo ebimi na nzika namoni kaka mafuta kaka oyo ezalaki kaka na mbila o basasu mai te to esuki kaka boye mpona komimisa gu nango pourtant tozolo baponda mosaka do il faut yoka nde gu ya mosaka bao batiaka azocha mai ebimaka nango mezaka mpenda yango te il faut yoka gu ya mosaka ndeti mbila kitoko boye donc il faut mpenda oyoka mbila ntango ozolia ozoyoka na gu ya mbila omoni to topréférera mpenda nde mbila akota
artiste ko rappeler pena na bato ba otala biso o batali biso sikoyo o ko rappeler bango to bandaki ndenge ni étape ya kolamba pondo ya mosaka oyo ezosenga nini exigence nini pardon oyo ezosenga mpona kolamba pondu ya mosaka pondu ya mabenge ndenge oyo ozobenga ngo wana donc pondu na biso ya na mabenge ezosenga nango kaka osomi mbala na yo pondu na yo pondu ezala kitoko ya bien et puis mbila mpe ezala mbula na aussi ozomona mbila ya rouge ta loboko nanga mpe na mbila donc na musika mongo ntango ozomona mpe nomona ke mbila mpe na mbila donc mbila no ifo ezala kitoko mpe pondu ezala kitoko mpe na mbala ya bien donc biloko misato wana kaka ezala bato mosusu alingaka na ye akokaka na ye pondu ya pamba te akozwa mwa pilipili ya mobeso atie to mwa poivron atie mais kotia pena o litungulu ndembi te o mwa kibi te wana otia te wana so otie bongo obebisi eza esusu pondu te parce que na mboka basala yango naturellement donc pondu kaka ya pamba soki moto alingi atiaka mwa pilipili mpo ayoka mwa sola pilipili batiaka masangu ya mobeso oui wana donc soki normalement totiaka masangu wana soki toki na saison nango ndenge omona nde na topalola yango mpe na nde tokata yango bien puis totie na kati donc masango okotia mpe meme makemba wa makasi ya mobeso wana okotia mpe makemba mobeso donc vraiment voilà eza nango exigence ebele te mbila no kaka ya bien et puis mbala no ya bien mpe na pondu c'est tout mbala na yo ya bien mbila na yo ya bien et puis pondu na yo ezosenga pondu ya nini mpo on dirait toka na deux sortes ya pondu ya caoutchouc na ya Congo siko pono lambela ngo bien il faut pondu ya ndenge nini bon normalement penza akipaka na ye pondu te oza ba pondu mosusu babenga ikanga mafuta te mais ye pomo na ezali kaka pondu so ba pondu ya pete ezala ya Congo ezala soki ya nini ezala caoutchouc ezala nde torobaka mais pomo ya mingi ezake mosaka kaka azala kilo azambila ezala kitoko mpe mbala ezala biloko otya na kati biloko eza plus important eza mosaka nde ezala ya kilo mbila nde ezala ya kilo mbila ezala ya kitoko so mbila eza nango ya kitoko okolia mpe na mosaka no bien mbila soki eza ya bien okolia nango mpe mosaka ya bien donc totika quand même quelque temps mpona mbila na biso esangana na mbala esangana na pondu e tokolia yango bokomona ndenge tokomeka yango mon boss Jean Chibochu Bobo kala mingi te tozolia pondu ya mosaka ya mabenge yango wana non pondu ya mosaka ya mabenge ba mongo na bika ba mongo ba seki place baza donc 24 mise au point sala ngo to sepela ala kande to ipsaki bino que le zaki vraiment émission na bino et lubu ya bikolo donc lelo to yamba ki pona bino artiste comédien DiCaprio o asepesara bino na ba film na ba théâtre ndenge total raé mais lelo pena Eco RDC et décidé ki kokombela ye penza bomondo to soit qui est vraiment à partir ya église mais sikoyo biloko yango to bandaya kozela ebeli bomona ki pendenge to kota ki na marché bomona ndenga somba ki bambila ndenga somba ki biloko nyonso tout et puis boyo komona lisusu ndenge to komina na ndako ndenga lambi alakisi so étape par étape abandaki na kosukola mbila na ye kuna pazo sukola mbala sukoli mbala sisi atokisi mbila na ye na se ba explication surtout yemoka opesa binongo dans na moni awa pondu ya mabenge ezaki ko tunine loko ngo susu 24 mise au point edenga mosaka ya mabenge donc voilà ebeli artiste aibsa biso est-ce que mosaka ngo ebeli pena ndenge nazoloba to ezana na étape o efo toka lisusu to ndenge nini mosaka c'est ebeli po yango pena nde yali nsupu wana yango monaka basala yango mingi na mwasi auti kobota po amela pena nde supu donc mosaka na mabenge ebeli iso na iso bayimongo lusaku bonone isasude mabenge ya abanganzu a mosaka donc vraiment ekomi na ntango ya kolia wana tozoleka na table tolia donc vraiment eza biloko ya ekolo donc eza fierté ya kobotama na mama aza mongo ngala donc molimo ne pema na kimia biso toza kokomore ekolo toza kokomore ekolo quoi donc vraiment voilà. Merci notre artiste. Est-ce que tu as tala mosaka ya mabenge yango soki komi prêt tote au fond absolument nzungu to meka pe kotala ti
dimanche sezwaki amonaki ndenge to sikoyo kokita nango mpo bato balia mpo namoni verdict 24 sa lembi kozela tala kaka banda ntongo tozalaki awa ti mpe tokomi na pokwa boye donc na bamvula oyo mpe déranger mais malgré ça tovandi kaka tozela mosaka ya mabenge yango ebela tokota na biso comme ça toservi mosaka ya mabenge bongo tolia toyoka ndenge donc oza atoza mokongo mimuna deja oza na mbandaka mona pene oza likolo ya masuwa oza na bokatola okonena okonanana donc okokotaka na bolomba okendaka basankusu basankusu ke inongo bokatola donc awa deja pena toza na kati pene sikoyo ya konana na kati ya masuwa. Voilà, toza vraiment tous invités à table hein, pour Tolia Mosaka et Mabenge. Je vous invite tous à 24 mises au point. Je t'invite. Babi message déjà c'est bon. Ami kuna pona Kolia Mosaka et Mabenge. Sarah la perle longue tu es invité na Kolia Mosaka et Mabenge. Babi ba mongo surtout vous invités na Mosaka et Mabenge. Donc impatience au wapi ya komeka Mosaka et Mabenge. Donc toko tara déjà avec la permission de l'artiste DiCaprio. Toko tapoto meka Mosaka ya Mabenge ango ele biso journée mobima na se ambula to vandi to Mama yakseki mokongo te awi na mboka bangala na folia Mosaka ya mabenge Bramba suka Misi Mungu. Biloka Mungu. Biloka Mungu. Biloka Mungu. Ai Mungu. Ada kayak gitu kwa. Kabisa ba Mungu. Aku ke Bangla ya. Tinggal mencari teman. Oh dia. Usupeshi mokongo. Aganga. Au. Amisa na Mungu na Mungu. Asusa Mungu. Là, nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission et Lubuya Bikolo. Lubuya Bikolo émission na bino oyo et yambaki lelo pour na bino artiste na bino comédien DiCaprio oyo to passer une journée mobimba. Bomoni ndenge tozalaki ndenge tokendaki ko surprendre une église bomoni ndenge tokotaki na marché bomoni ndenge nini alambeli biso pondu ya Mosaka ya Mabenge et bomoni ndenge to lié pondu ya Mosaka hein donc lelo vraiment tozalaki mingi côté Équateur tozalaki vraiment mingi côté Bangala tozalaki mingi côté penza ya bamongo na kopesa maloba na artiste on a invité na ngai on a yambaki lelo pona bino artiste na bino DiCaprio aibisa biso ndenge nini na trouvé émission na biso et puis repas oya lambi pona yemoko amoni ngo ndenge nini et puis esali ndenge nini ko se retrouver vraiment na kati ya bilubu oyo ya mboka na ye ya ekolo na ye esali ndenge nini artiste pona yo kolamba pena pendant Mabenge je pense que eza elo kolamba chaque jour té eza elo mo kolamba spécialement pour l'émission na biso et puis je crois olamba ngo penza mingi tendenge za chaque jour to liaka fufune to liaka nini na Kishasa awa mais eza elo vraiment ndenge nini kolamba pena biloko ye lubu pena ya ekolo na yo oh yo moko peno lambi on a bolingo nyonso tout pe au lié to lié ensemble et sali ndenge nini oui moi ça linga bien parce que moni bilobo ya ekolo na biso
tozwaka vraiment temps mpena tami ya koliango te mingimingi ezalaka bao bana baparent na bango abeti mwa tour pa para akuti alambi to papa mama alambi yango abengaki otikela ye donc vraiment esalinga plaisir ya koloba lisusu koremercie lisusu papa na biso Jean Thibaut Tiboaboa na initiative oyo komeke mpe kolamusa kozongisa biso lisusu ya koyeba culture na biso parce que ça eomontre bino déjà culture na yo jusqu'au oti comment boliaka donc vraiment eza idée ya kitoko vraiment nasepeli mpo nango parce que nayebi mpena te soki nakocalcule bamois to baannée oyo naliaki yango déjà donc esali déjà mwa bamois ezaki surtout depuis tokoti 2019 non nali yango te parce que la toute première fois ya kolia yango donc vraiment esalinga mona no plaisir déjà donc namonaki eloko nakoki kofruire na bafanatike na ngai lokola bilobo ekolo na nga donc juste eza mponda mosaka parce que eza eloko eza reconnu na bato to je crois bamongo tu basepeli bato to donc ya lokele bato to bamongo bangombe bato to basepeli donc vraiment c'est ça eza biloko ya culture na biso. Mot de la fin par rapport à l'émission à Lelo et puis moi bambote na baoya yo hein parce que bazé belé baotala yo. Ouais directement bato bayebi donc tant na lobaka na mona mbala moko mwana mobali oyo alingisa yolo ya Willy Soba mozalisi kolozala ndeka mayele oyo aza mwasi bana ya na kini na yolo epi amema bango na poto mère Annie Loboko na kati ya Lodeyak babile représentant légal ya Lodeyak ya Willy Soba mozalisi ndeka mayele mbala moko na moni vrai mongwande ya solo ya Willy babexi mafungu babexi mafungu babexi kwenzu mafungu alobe le vrai mongwande kolo Weston triple Weston mutala taka Weston batutu bayebi na Weston akoma ba pona nino osomanga erneus pano ko changer griffe mususu te kangai babexi mafungu ya mama Wivine mama Chantal Couturier na ibisa kabino mama Maria alata kakela mama moko mutatongela isa mama Chantal Couturier o ayebi kotonga na kati ya Europe mama ayebi mama Chantal Couturier na kati ya Paris muto yo atongaka kitoko ayebi kotonga otande 82 dina dynastie tantina swag tantina Antonio balobi le représentant légal na kati ya Suisse tantina za propre alata ka bien tambola na kara bien et puis moko motema pembe kitoko tai kitoko dina dynastie otande 82 badino yo kaka na Paris na ba Belgique ka bangote et on est le véritable dina dynastie tantina Antonio tantina swag quoi iyo ni muto za prêter ya koleka bango vraiment na moni mama nyoswa eko ba mama eko bokoti na motema na ngai osakana te donc vraiment plaisir ya ozala na bino lisusu plaisir ya omona bino donc dikaprio ndeka na koma na WhatsApp na ngai so koti na miniature bisika na koma komona kina koma na kotikala ko bosa na kana bino te donc bokoti pe na bato na kotikala ko bosa na ka bolamu bosala te donc merci vraiment na bolamu bosala merci pour na koko na bino prince Maemba ndebo contribuer pour na classe na ye kokola ne kolata na ye donc vraiment bato bere ba obenga ba osombele ba koli ba biloko vraiment merci à motema mobimba HM Elena Manzila HM Elena Manzila balobi bisoko na tona ONG ONG osunga ka ba ofele ba donc vraiment ONG ya maman na biso Elena Manzila HM ya José de Londres statue de la liberté l'hymne national abunda kota longa akota bakaji balobi yende abanda elatele na kini tina poto wana kutuko bate kolate ko mobenga yimo kwa zoboya me mona muto olala na forme zoli kolongwa na nzoto te ya José de Londres statue de la liberté l'hymne national balobi mobutu ya ba comédien Mobutu ba comédie masa nanga succès ka songo Mobutu bongo siko ya Franco ya Jani chachi bodo ebi dia no tano ba we bongo ni Jani Fai el brin ya munene mama la brin motima ya Franco chachi ya Jani Fai batokata Paris bat basimama solo le véritable bangonde donc plaisir moko pendant la vidéo vous salenga pendant ya anniversaire na ebi te moko na ebi te mama emekene
isika kuna na Canada to bato to balingaka DiCaprio masana ngai kaka boye l'idée donc vraiment tout basalinga plaisir na ba vidéo donc na yibite nem na ko remercier bino merci trop merci amen Berger David to Berger David vraiment Berger David car lelo ki anniversaire lobi otindi pe mbongo donc aboye ko to natanga nzamba limbisaka pa limbisa ya po donc voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Ezaki pour Nabino émission Nabino et Lubu Yabikolo et Amaki pour Nabino DiCaprio Maemba artiste Nabino on a CP Sarabino le lot vraiment to yambaki na compte il y a Elubu Yabikolo voilà Elubu Yabikolo le lot et Memi Biso et Lesi Biso Pondu ya Mosaka ya Mabenge et là j'en profite pour dire merci à l'équipe technique. Là je vois directement 24 mises au point, Verdict Yoka, Babi Maboko et Simbi Koto. Donc, tout le monde a mis l'image au même moment. Donc, Verdict Yoka, merci pour les images. Merci à toi, mon boss, papa Jean Thibaut Chubobois. Merci à toi, Fanny, la Cataléa pour l'assistance. Merci à toi, Bob Molema, mon confrère de luxe, Balobi Noko, Balobi Ngamo, Ndekonanga Mongo. Merci à toi, Nora Kalonji. Merci à Pembe, bonne guérison à toi. Et merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent de loin comme de près. Là, je vois AgroProd, je vois le docteur Anatole, le grand docteur, le grand A, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Merci à toi, Marc Magou. Un grand merci à toi, ma copine depuis l'Afrique du Sud, Sarah la Perle Lungi. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Eco RDC. Bye.